ngi ba arme na église dae donc yé mutabande ko financer ba katakatanga dans un plus de 3 effectifs à 320 personnes ba jeune wana waza ba jeune drogué ba abando pesa donc tile to fanda bo buleka non John Numbi bon moi OK yende ka carte ya Kabila et aussi quand ndegeni et puis il y a des armes dans la carte église Koutino baboka ba minduki Koutino Ferno baboka minduki na carte église mais abeta 10 ans les leveurs maza paralysé mais ngoy mulunda za ba minduki mutaza do ye mutaza o autorité morale ba katakatanga eza ngoy mulunda ye mutaza former bango azo armer bango pona basala ba désordre wana mais comme qui na souka pona basala arson na bango année azib bulletin d'information. Il y a des armes oyo ba katakatanga babimaki na kata wa mona bana Lubumbashi po basala ba désordre o bakanga bango e utaki na ndaku ya ngoy mulunda bota na ba vidéo na ba image do ba découvrir ba armes. Il y a des armes oyo ba katakatanga avant mbasa makam na bango bando uta na ndaku ya ngoy mulunda parce que batu batire mika non bakangie poza malo ibo non. Il y a des armes wakangi na kati ya ndaku oyo ba katakata bozongo na Lubumbashi wana c'est ba bimi mutape so ba armes ezali ngoy mulunda plan ya ngoy mulunda objectif dango ezaki nini soki bomoni ane ou bien la police baye ko kanga mutu ba komiti na niveau okota ti na kati ya ndako c'est que be formation mando ba pesi bango ba kanga mutu wana ezali mandat ba ventirité donc ngoy mulunda bozo bazo mona ka pasteur mais na ki pasteur wana église na ye na ndaku na ye bana ko recruter ba katakatanga oya former bango apesi ba arme pour na abima niveau Lubumbashi ezaki pasteur ngoy mulunda azo déjà ba arme apandi na ba katakatanga ba pandani ndito ba baza partout na Lubumbashi pour na ba senga république ya Katanga o ngoy mulunda to décortiquer boy basikoyo plan ni oba ngaki ba préparer na Kabila alors biboy si vous voulez que les Katanga continuent à faire partie de la République démocratique du Congo pour toujours donc ceux qui bolingi Katanga ezala toujours na kati ya RDC erazo ba biloko ngoy mulunda ezate ka osa ba ventime théâtre non biloko azo ba osa biloko oyo e ba fandra na Kabila ngo ba planifeka ko tenga na niveau ya makala wana o abaki non tisekeda ozambuma biloko lo ba moni awa ndoki bilo musu ndoki abimisaka omona na moyo est-ce que non na bo moyo non ba ventime za biloko balinga na butu. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandino sur la voie céleste. Mbote Nabino, Mbote Bozali, et belé, partout dans le monde. Aux Orlandabiso par le internaute, on a un niveau États-Unis, mon pasteur Samouanga, Maurice Kianga, niveau Europe, maman Konde Chita, la mère des opprimés, maman Dédé Charlotte Bozana, Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, Ezali, Ndeko Nabino, Moïse, Mon Kantibal, Nemiso Bolingaka. Tolobate, Otosalaka, décryptage, il y a actualité politique. Vous priez ma casse pour la RDC, vous priez ma casse pour la Bisso. Nous avons toujours, et le ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et le Congo, tout le monde a appartenance. Oh, Azamoluba, oh, Azalimunga, la Bisso, Congolais. Merci na bande ko diaspora ba ko nisu ko soutenir mboka ezate ofandi kuna kaka ko finga ko critiquer yo opportunité na RDC bande ko musu baza asali nje mona chanson patriotique ayembi pona mboka soit musu bazo prier pona yo fandi wana kaka au mona un responsable ye musu na ko finga ba teza malamu te donc so za na via bongo au mona
yo na beti 30 ans 40 ans mais oya sima aza ko évoluer donc to prier pour na Congo eza ni Tshisekedi ni ya Martin Fayulu Congo ya biso nyonso. Alors lelo sujet ou soit thème to sur la biso na bino awa ezali arrestation ya Pasteur Ngoy Mulunda. Boyeba awa est-ce que bakangeka pona ndenge ateya ki bien ba dessous des cartes zanini avec Atiba to se déchirer. Boyeba Ngoy Mulunda yende azali pièce maîtresse ya plan ya Kabila. Bomoni atondo sala ba analyse tono pesa ba information mais combo na edo ezali codé. Donc bando bo c'est que yende za pièce maîtresse mais avec l'élément awa to limre boyeba rôle nin oyo Ngoy Mulunda a joué qui na plan ya Kabila. Jamene la raté et le renion ça te bombe na kuku et m'a toujours na poisson. Merci aux artistes Ngwem Lomi wa yembi chanson patriotique na ebiteti et musée si là ba rebalancer ngo Ngoy Mulunda arrêté bakanga ki est na Lubumbashi na ndako na yi. Première information officielle bakangi parce que ateya ki abana ko commémorer liwa ya musée avec un musée nenga tiki mboka ndenge Kabila yo ozwango. Alors régime oye awa et kozongisa dictature ola suka wana aki abike non mutu nyonso oya na mabele ya Katanga il faut respecter Kabila. Katanga ezali province moko eza na nyonso oya moni ko kokate fasi manjasa nini azonga na province na bango. Et puis ceux bozo continuer toujours ba Katanga ba récupérer province na bango ya Katanga. Alors on eza d'abord message oyo Ngoy Mulunda abimisi. Tozongi ce qu'on a sema en 2011. En 2011 Tshisekedi ya papa azalaki challenger ya Joseph Kabila. Ngoy Mulunda boyebe sika pokamaki ba résultat. Donc résultat zara direct mais Ngoy Mulunda acha vidéo asada vidéo bako bata miso wapi to mona ka vidéo nezo lekala o de ba pokamaki. Tshisekedi pa que non na yebi ke Ngoy Mulunda autant kombo na ngai te. Mais aussi vous savez Ngoy Mulunda oleani na monoko mboka. Tshisekedi a commis na pouvoir. Kabila a ponaki ba gouverner no faye au cas où ce qui est débordé a déclenché détonateur. Donc détonateur ça dit a ça a récupéré Katanga na ye. Ndebo ba Katanga na ye na to ebité ne bayaka wa Katanga ngo Katanga ya ye. Babandi ko kota ba réunion. Et quoi arrivé que non Kabila a commis na Katanga. Mon aéroport a commis parmi bateau ba iko ya mbengo munda za kiwana. Or que la majorité de la réunion est côté na niveau Katanga bando kota na 3 personnes. Biso do boulé que nous John Numbi na Jedo Kim. Or que pièce maîtresse au ka les gens qui les mener à Jézaki Ngoy Mulunda. Na kacha ndaku na e bakata Katanga. Bano zomona o baza ba drapeau ya repi ataka ya Katanga wana tu. Bando basala ba réunion pas na e. Esaïe prévu le tozali mardi va frapper Katanga dimanche. On est Kyungu, baba Kyungu a sala déclaration que non des a dans la police na armée ba déployer bon na kaka Lubumbashi et ça na batu mutasa les plans des aginani Ngoy Mulunda pasteur. Or que service à renseignement en eza niveau Katanga 600% Kabila si quoi bando contrôlons à 40% aner wa Katanga wana déjà aner on peut osa aner infiltré dans tous les 26 provinces. Alors grâce à CNS donc CNS n'a ça même fois que awa na niveau il y a RDC c'est des services à renseignement service il y a présidence de la République ou les CNS ou les chapeauté et pas François Béard dans le conseil spécial en matière de sécurité na aner o akakiak. Alors aner oyo Kabila tikina o ba Kalev wana eza na bato yo ba crime o ba commettre na Kabila
baroti karité chaque jour bapesa ka bei donc bei eza bulletin d'information pas Caleb. Alors dans tous les 26 provinces Katanga ezali province aux invités na année et quoi arrivé que non François Beya est moins que Kabila alongé na koni na Kolwezi Tanganyika Kolwezi aye Katanga a dépêché ki mususu baye basali bango permutation bandi kolandela évolution à Kabila. Ngoye mulunda ekoleka 2 jours te il faut qu'il na Kachama ezali ferme sika Kabila ezali frontière entre donc eza pembe na Kasumbale sa avoko Zambie donc 2 jours le kate il faut les pasteurs là ngoye mulunda kende kuna. Alors bakoti ba réunion na bango année azui bulletin d'information. Il y a des armes oyo bakatakatanga babimaki na Qatar wa mona bana Lubumbashi po basala ba désordre o bakanga bango e utaki na ndaku ya Ngoyi Mulunda bota na ba vidéo na ba image po na bakanga ye ba bukaki même vitre po na bakota na kati do ba découvrir ba armes. Il y a des armes oyo bakatakatanga avant mbasa makam na bango ibano uta na ndaku ya Ngoyi Mulunda parce que batu batire mika non bakangie poza malo ibo non. Il y a des armes qui sont dans le ndako oyo bakatakata bozomona Lubumbashi wana c'est ba bimi mutapesa ba armes ezali Ngoyi Mulunda. À part ça République ya Katanga plan tout Kabila ça qui ezali chapeauté pa naï Rimer etambola ki non na aéroport ya Luano Massa c'est betami non Massa beta marité eza ba Rimer etamara soso laboratoire na outil à niveau ya FCC. Oui, le premier élément au Ngoyi Mulunda, a déjà sauf prévu avant de 12 heures, comme Kishasa, Ozanani na TGI à Gombe, directement dans Makala. Awa ce que vous comme dans deuxième élément, ba proponi ni oya tenir une église. Parce que bande ko ya FCC bazuka image mo comme so ba que non moni, oya za tribalisme, mais so met faut que non. Ngai kombo na ngai ezali Maoka Likako Moïse nazali mutu ya province orientale donde baba musoko parce que bino bande kebele baza so mutazo ba vérité 2 ans n'est pas tribalisme te comme kota na makila au mona mubali nzamba salio attaque homme h mena homme bazo ponela mwasi bazo ponela yo nani équipe ya kokumisa ti do wana za mubali te Mbali faut zorabade église bazo poner no ça normal de. Alors bozo ka ba propos oyo Ngoyi Mulunda teni boni na kati église oyo zote ya parole de Dieu drapeau ya bakata katanga eza na sima ya chair na kati église de Dieu vivant drapeau ya bakata katanga na sima église. Alors boka ba propos oyo ya tenir o Ngoyi Mulunda to décortiquer boye basiko yo plan ni oba ngaki ba préparer na Kabila. Alors biboy si vous voulez que les Katanga continuent à faire partie de la République démocratique du Congo pour toujours donc ceux qui bolingi Katanga ezala toujours na kati ya RDC erazo ba biloko Ngoyi Mulunda ezate ka sa ba 20 théâtre non biloko azolo baza biloko oyo ba fandra na Kabila ngo ba planifier ko na niveau ya makala wana o abaki non Tshisekedi ozambuma biloko aloba moni awa ndoki biloko musu ndoki abimisaka au moins na moyo est-ce que non na bo moyo non ba 20 mais ça biloko balinga na boto. Alors Ngoyi Mulunda bi abi si vous voulez que les Katanga continuent à faire partie de la République démocratique pour toujours et si vous voulez et si vous ne voulez pas que les Katanga se coupent, il faut respecter Joseph Kabila. Makambo lobi awa. Ceux qui bolingi Katanga za nakati RDC to ebite ba propos oyo. Donc ceux qui bolingi Katanga et continuer comme ça nakati RDC
Bon respecter Kabila. Ayako Bakisaboui. Les mototaximens Wewa, ils peuvent tout faire au Mbushima au Kananga. Pas dans la terre de Tchomoé Tchombe. Bande Konangai. Ba popo ya boy. Nini batami na sima propos ya soi-disant pasteur Ngoyi Mulunda. Asko toke to décortiquer. Ah des misères émission. Tout le bateau to bateau to décortiquer pour qu'on fasse comme me hôtel. Gédéon Kyungu asali ba massacre abomi batu alati polo bacha elonga Kabila akomba koma Kabila shikata ba Alexandre RTNC ba limbisa e Kabila tongele ndako na niveau golf afandi kuna Tshisekedi aye na pouvoir Yeje Kyungu abani ko recruter. A recruter bakatakatanga pour na basa l'inquisition au niveau de Lubumbashi. Balingi bacha maboko bakimisie. Ake abatami. Ti siko esika batami yebana teme. Selon les informations abatami na ferme ya général George Numbi. Major Christian Ngoy, ozaki major azali na liwe ya Shebea. Bakangi ene tolo batili loza niveau ya Gombi. Ba interroger eboyi. Makamba loba pona plan oya Katanga, c'est grave bandeko. Tosisi wana John Numbi ake na retraite. Alobi ke yeza anyote. Bandeko comprendre ce qu'a plein zobetam. Coalition FCC Cash Bakaboni Kabila zui vol à Kena Kolwezi. Kolwezi Lubumbashi Katanga. Ake a fait une affaire mais à Kachama. Et l'équipe 3 jours bakangi ba arme na ba munition ngeke Lubumbashi. Pistolet à nord au monaki wana. Na ba drone ke Lubumbashi. Akata ba cartographie ba kangili na kati ya aéroport ba moni ba plan à parler de la nation. Inge région ina na Lubumbashi point d'interrogation. Bémissaire à Kabila chez Katumbi. Peut-être à deuxième épisode au limbo la boye biska mon mezo zaïl. Djambala l'a raté. Les meneurs ou bien les mercenaires. Bon, Azaki codé na kacha plawana. Ezaki pasteur Ngoyi Mulunda. Azaki déjà ba armé, a pandi na ba katakatanga, ba pandani nito ba abaza partout na Lubumbashi. Pour na ba senga république ya Katanga. Alors comme service à renseignement, au baïko seconde be ko remplacer bazaki wana ba suffit de formation bâti maboko. Na rosenga na ba congolais eloko nyonso za ne bandeza pe na suka. Kabila a dirigé Mboka pendant plus de 18 ans. Asali nyonso efa asala. Milele oyo régime eza awa. Ya mabeto kritikaka. Ya malamu il faut plutôt soutenir. Plan ya Ngoyi Mulunda
objectif dango ezalaki nini. Soki bomoni ane ou bien la police baye kokanga mutu bakomi ti na niveau kokota ti na kati ya ndako, c'est que be formation manda bapesi bango bakanga mutu wana ezali manda baventure te. Donc Ngoye Mulunda bazomona kaka pasteur, mais na ki pasteur wana église na ye na ndako na ye bana korekite bakatakatanga oyo a formé bango apesi ba arme pour na abima niveau Lubumbashi. Dieu merci. Ndenge batiele maboko tokoyeba basko évolution awa ndenge ekoleka ndenge nini. Est-ce que ako livrer information niveau Kinshasa ou bien on est toujours anonyme? Etikali deux personnes, John Numbi na Jedo Kyung, parce que plan na bongo ezaki et fandaki entre trois personnes wana. Ngoye Mulunda il est déjà aux arrêts. Peut-être un de ces quatre mentés à Royal Kinshasa a interprété ba mon o na to tangela bino awa. Que ceux qui bolingi katanga eza na kati ya RDC botika kofinga Kabila, c'est-à-dire déjà plaisir qui na sim. Boni yo pasteur olocha ta photo ya Jésus-Christ, ta photo ya République ya Katanga wana. Et puis il y a des armes dans la carte église. Koutino baboka ba minduki, Koutino Ferno baboka minduki na carte église, mais abeta 10 ans. Les leva maza paralysé. Mais Ngoye Mulunda za ba minduki mutaza, do ye mutaza o autorité morale ba katakatanga za Ngoye Mulunda. Ye mutaza former bango azo armer bango pour na basala ba désordre wana. Mais comme bakoma ki na suka pour na basala arson na bango, bazaki na choité, il faut le bon sona niveau de prédication naï. Merci d'un service à renseignement. Au bariva il kochaye maboko. Bo continuer musala. Mutabang sabinote. Mboka o ezali mboka ya ba Congolais. Toye na dossier ya Union sacrée. Union sacrée. Nani o azali ndoki ya Congo? Est-ce que ezali Tshisekedi? Ezali Katumbi? Ou bien ezali Jean-Pierre Bemba? Cahier de charge. Ba politicien ba nyokoli ba Congolais. Ceux qui a quelque senga voix et pas maman oteka foufou. Aroloba na lingala o maman na comprendre voter ngai a voter. Mais comme kozo bango ba utiliser ba français mo bazo barabatu. Oh non, cahier de charge. Alors cahier de charge, il y a ensemble les alénines. Cahier de charge. Et ça n'a pas ministère, bien ministère régalien. Ils allaient pas pouvoir ya mukonjambo ba kabola angote. Ils allaient ministère affaires étrangères, intérieur, défense, finance, na économie. Et là quand tu sais que na kabla bebani yangwana, ba mi bali. Na maponami ya 2018, toza la clé. Bemba et Katumbi. Ba ebi que non, ndenge biso toza non partant.
Si tu veux soutenir Tshisekedi, comme Aza déjà parti dans la base, à Koluka ça la demande, ça serait mettre pour na Azali robot, to fabriquer robot mon corps à travers robot on a to Luka to stopper à 2 ans. Nous ba kendo pour na Martin Fayulu. Non c'est les cas qui les cani, les autres de commune à union sacrée. Alors boni nakati ya ba partage ya ba responsabilité. Boyo Katumbi azo sengani abandeko ko benga to bagana tibali yozo kote ya mutu na place na yo moko vraiment atako le divorce de ça les ma ate moi ça mbali de bakabola ngo oye Katumbi azo sengani o ka cahier de charge wana batango cahier de charge oya ba cahier de charge muto comprendre za temoni Tshisekedi za ba cahier de charge yo ka cahier de charge ya Katumbi asengini bandeko boza abolanda Katumbi asengini Katumbi azosenga ministère ya intérieur ensemble national économie bandeko atako ce que ça même ngai so ezaka bon il fallait pas petit c'est dans kabata na Kabila bino bo combattre mutu wana bandeko bandeko boza Lubumbashi ko benga teke lo ba non antibal den na réfléchir à teke congolais na mapona ma 2018 bango ba soni Martin Fayulu lo union sacrée mais Katumbi au sein assemblée nationale ministère intérieur na économie et ceux qui ont la tête Jean-Pierre Bemba Bemba yo senga primature finance na défense na banque centrale so yebisa ngai ata bobi ke mutanga za zoba soki biloko nyonso za pesi banguti mievu o kutu pa na Kabila ke non na Kabila Tshisekedi azwaki ministère affaires étrangères azo intérieur Kabila bakabola nisiko ndeli bino boye et puis bandeko nazo comprendre été na politique ba matisaka ba cher so crise ezali moi ce Kabila 2016 azali sous un mandat ne silaki mais pour l'instant Tshisekedi conseil PC pouvoir atika na 3 ans naï. Donc pour l'instant, il y a 3 ans. Bataka bancher on soit dans la crise non les présidents Azaki wana mandat ne dans la crise pour tu vois ce que muto mo ya wande ba mais bino comment c'est fait que non mutaza na 3 ans atika liyo sengelo ko mais ayebi sa maman la te ayebi que maman so ayebi que non na Katumbi nga seng boy ba kongola lo ba kongolais belé bon ayebi te mental belé mama politique ba na bango te au moins ni balinga ba se cahier de charge était poste yango ba sengelo ko yoka ministère intérieur ensemble dans son économie et puis na kata négociation er au senge loko ba ne ba ye ngai o pesa nga so pesa nga tenga na longwe na ngai yebisa ngai les 2 personnes basées dans l'ambition en 2023 yon de ko la nanga on suppose que aux amout ensemble bon tondimi so qui Tshisekedi a pesa assemblée nationale a pesi intérieur na Katumbi ma pona maison en 2023 aux assis so comme en 2023 Katumbi va pendant RTNC non Tshisekedi na lingio mingi makasi non za candidat otika jamais et puis objectif il y a union sacrée exact qui a validé objectif il y a union sacrée qui est non Tshisekedi a rien assassiné de la façon que non en 2023 il y a population vous passez un mandat il y a 5 ans 2 ans to kabona kabel 3 etikali na sali boy so ba assassiné mais so comment c'est fait que 3 etikali dans la ligne assassiné bino bozali ko ya pona ko singa ba biloko oyo na fonga boîte pendant mukie o comprendre maso ezali mais na kozonga apon limbo ya biso boyeba carte beta mindenge nini les émissaires na répété les émissaires ya Katumbi pas Kabila eza na frange ya ba Katanga bazama ba PPRD o ba kutena Moïse Katumbi na Katanga babike no yo tokocho candidat biso à 2023 net oza politique comme na deke moko do bandeko sou bandeko a poto bino boza ba agitateur bolimisa te ba agitateur
bozaka so eloko mo ebimi bozana rapide ko benga on sorti mutazo benga a imposer eloko na yebisa biloko wana bandeko na ndenga beto boluka bato botina ba 50 €, ba 5 € imposer eloko wana ba risque aux interne awa biso muto mona ngo makambo na osala awa na yebisa o ment fando so Kabila Joseph faisait la pouvoir bakanga 4 fois na année bandeko bakanga biso misu bakufa mais naza vie boza grâce à Nzambe izate oza libando benga non o imposer loko so loko oza libando ebité tuna eza ba cahier de charge oyo les deux personnalités ba PA5 nakoya aso pe ba vérité oyeba Katumbi be mise a Kabila pa na yeba ke ko sola nini ni eza ko salema awa nani akoza primati tozonga apoto limbola biso ya bino na yaki mingi apana lo ba mabetala ngo emulunda boyeka ngo neto a déjà tiba 13 akoma Kishasa bakangi ba arme na église dae do yemu tabande ko financer ba katakatanga dans un plus de 3 effectifs à 320 personnes ba jeune wana waza ba jeune drogué ba abando pesa do tile to fanda bo buleka non John Numbi bo mo OK yende ka carte ya Kabila et osuka ndenge ni muso atini message moni muku na pena église ya vie non est so bi boka Kabila za ofinga te mais ya bi non que non katanga za ba katangi yo za muta province mususu koya ate ka et puis c'est que gars bi katanga za Kabila za congolais Kabila za rwandais hein bana mo katala bi antibalo tabi Kabila za congolais za rwandais aina babuta mbula babutu wana de baya to mwande baya alo yengo emunda audace na ba keno ma katanga za ba katange o taboy Kabila zonga na mboka la bawo so yona aza ozare tande wa bana bazolela mone ba coach nda una bana ba olela ha ya chicha ba no ngoye munu na kolela na muno kwa mwana oleliti asko okuta na VVK na CPK merci tapa mbola bino zonga pona fungola be misère ka tout et pas Kabila merci bo s'abonner na kata la voix céleste. C'était votre humble serviteur Moïse Bankantibal. Vous priez ma casse pour la RDC. Merci à Ndeko Caméra Oumen John Moboke Bende na bande konyos. Japa mbola bino. Ciao. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul.
comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme sur l'on est censé de tout laisser. Moninga est verser le sang de l'autre, demain sera le tour, sera ce comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tango ekoleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya mari si akenda misa mungolo tala tango ebemi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Potango tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato nalela mpona nini. Nalela mpona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga mpona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato mpona nini. Soki nyonso ekoleka un jour. Nabanga kufa mpona nini.
soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.